Baye balinga kanketi, baye balinga gali muno, baye balinga gasoda na bango yo. Eloko ngo ye, toi pe na swate, ba fane na ngayo, biso nyoso to sabone. Massivement na kati ya Congo Winner TV, na beni ba fane tout, avec les filles là, nous sommes ba balinganga. Baetu balinga musana nga baetu mosepela na musana nga baetu na sepelisa na banda leso ko molanda nga lisusu bien donc bon na nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV la chaîne oyo yi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na seni abana siso bato nyonso balingaka ya nza ko s'abonner Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabounji, Banous Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyoso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabounji, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabounji. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabounji, babi moi soit l'équipe dans la news. La carte d'un mot peut la bien, honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner. Yaraka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Sarah Kabounji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara yemoko. Bonjour, bonsoir fidèles amis téléspectateurs. Merci encore une fois d'avoir choisi mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Quand je dis déjà ma patronne, je vois déjà Maman Sarah Kabounji. Maman Sarah Kabounji, balobi moi si le kingolo na mwindu et puis ça vraiment zouate, autrement dit la Cléopâtre. Maman Sarah Kabounji, aïe, ma patronne chérie. Et puis derrière les caméras, je vois mon cordon. Balobi Zuma Tumba Mwamba. Zuma Tumba Mwamba. Babi Mobala Mbinga. Zanga Mbanda. Uba Kisela Kaye Papa na Moïse Tumba. Balobi Yende Makambo. Yende Zopesa Makambo. Donc voilà, je vous dis déjà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision et vous ne serez pas dessus. Donc voilà. Et puis restez toujours branchés sur mon émission La réalité de l'artiste. Vous recevez vraiment la news, il y a bien. Et puis vous recevez vraiment l'actualité, il y a bien. Et je dis encore un grand merci à René Makondele. Et puis je vois encore Ibad Moutamba Hachem. Je vois encore Dieu merci Malela Nzambe à forme. Balobi forme griffe boutique et la Dieu merci Malela Poende Nzambe Nango. Balobi Berika Kalonga. Aole la kakati sikoyo. Dieu merci Malela. So ça là vraiment et ça là bien. Et le baba awa la réalité de l'artiste quoi. Donc voilà. Aujourd'hui je reçois pour vous un artiste comédien, je ne vais pas citer les noms. Et puis je vais demander à mon réalisateur à Fungo la caméra pour mon invité Nanga parce qu'il est déjà sur place. Sur mon plateau, bonsoir papa. Bonsoir maman Nangaï, c'est respect belé na grand prêtre mère maman Sarah Kabounji Cléopâtre. Babi baso la bango nyonso watikela maman Sarah. Tozalis de la part de papa Liboto titulaire ancien combattant blessé de guerre. Patakani patakanable, ceux ko yinda et yinda, ceux ko beba, ceux qui patakasa et pataka. Babi mon réalisateur la réalité de l'artiste c'est Luki Makambo babi lelo soki ko yina e yinda nango soki ko beba e beba nango donc voilà ngaza ngana problème te babi papa Liboto lobi e beba lelo e beba aloba nyonso
Papa to banana na parcours artistique na yo ndenge nini papa Liboto papa Liboto abanda parcours na ye wapi eti lelo papa Liboto azali wapi? Bon, merci d'abord na bana poto tout Roger Ndonga place aux alliés le condisateur quoi nga étant que papa Liboto omona mukili babaka mutu oyo tsaka azakati mais oyo tsano kati yo nazaka le bébé le fort nga parcours na bandi na les abeilles papa Pansakala parcours ya mulai ya ona bi mutu oyo tsaka azaka oyo tsano kati moko boy yendeka nga na bandi pa na les abeilles papa Pansakala nga sentir na ngesa ba Gabriel ba Ibakata ba Domaze ba kipeka clan nga yango wana après nde mutasala parcours na ya ndenge zala ka quoi merci bien donc vous allez kaka na groupe nini ochukolo ba les abeilles donc yo parcours na osuka na les abeilles azaki na les abeilles papa Nsakala après dans la longue les abeilles papa Nsakala mutu pena oyo na bandela na groupe na ekala papa makaya mayuma na uti papa makaya na longwe wana na yepa papa Nsakala sikota longo papa Nsakala siko na parcours na tout vient d'aider ya papa Videlo Nzamba ba leader Mosabo on a histoire que non parcours na opesa ka bien te yo suika ka papa Nsakala et pourtant évoluer qui pe na groupe na trouver dédié ya papa na biso Videlo et les lots au sali groupe na yo un boss que j'aime beaucoup papa de loin place vous avez monté ma maman Madabwa na mitonga Mosco leader babi que non moni que makamongo koki c'est bon ya ko sala groupe bon o chité tenez à la usali lelo lobito moni que no pandi no groupe on na ko Canada uzongi sous pas vide loin bon côté jamais ngani asa bo babaka parcours et mulai de loin na profiter et belé pa nae babaka moi na Lyon aza Lyon bisto bana Lyon place penate ozali partout na kendaka kombo ya de loin pesa nga force na voyage na mouvement na fajita mso na 10 personnes na ke mwanda na ke place ebele na force ya papa de loin ça yepé na oza force wana te quoi mais séparation na bino na papa de loin qu'est-ce qui s'était passé là on est les cas qui entre vous deux pour le lot parce que vous allez na ba bon témoignage vous allez na ba bon souvenir pour na papa na biso vie de loin mais séparation na bino ezaki dû à quoi? Bon, merci ming na loba boye tant que papa Liboto. Papa vit de loin, aza bon, aza papa moko, ngana bien que sous papa te normalement bien que Kochiba, ya na koko, ya da nuna déjà. Ya créé la kate ma arrêt à sakola kande création, amsu ba créer na bango yenda sakola kango, parce que papa vit de loin ça bien. Pas na ye na eloko mwa mabe pa na ye te parce que to benga na ye mais entourage na ye les amabe sentir na ye pena eza mabe ti lelo to ezala ki mabe eza mabe ti lelo eza faux parce que cela la tanga ba komona bango nyonso na ko ba pena vérité na tanga bango tanga ko to ye ba te que sentir mutu abomaka ne président nga de loin eza o bazala ne pembeni wana et ça que so des groupes na ye so des groupes na ye wana bibo boyebi nga na yebi te belki yebi ma viokele mon réalisateur pe na mo abi anisi mutabia habité ma viokele so ma viokele parce que moi biso ba bagarre parce que na tozaki na papa Mutombo lelo papa Mutombo respect belé place aux États-Unis ba meka yeme ba koka été parce que ezaki mutalu pemba quoi mais ba mano linga kaka bango bazaka pembe na de loin bango ka pembe na le ba kité mo na voyager ba kasser bino tactique ya ba kasser bino un jour eloko na zoloba okozwa président nga de loin na émission okotourner question o nga na ko ba shida na groupe na ko marché munene na na koti mais bango soit désastre que ba chef akuba ko ça eloko mo na kata tout vient de vous comprendre siko azalaka déjà chef tango yo zala yo siko zalaka nani pembe na vidéo loin bon nga pena na bona minute so pas simple acteur na groupe ya vie de loin tout vient de dire nazaki na nga chef te nazaki na nga peke o azala poste bona kite na ki ancien combattant blessé de guerre mbiaka soda nga kuna kanisa blessé sur kata lokola ta musapi ala kanda capitaine kuta bate bozwa ebotie na kashwa fanda lo mais blessé ko betoka masasi mbala mo pas ala méchant ponga président de loin avec mina père nanga indusa avec ya père on ngana no ken kuna lali pe chier petan groupe banda misuba e bango te tango tout vient de dire banda ngana bandi groupe wana na kisantu l'hôtel belle fina 0 heure un jour ozoye retourner ba question ebisao ngana ba président sala groupe au sala ba nzonzi papa sala groupe soko sali groupe lelo ngana ko et pesa makambo abisange loko moko na zango souvenir lelo banga liboto na ko sala groupe
na 5e mois au groupe on est na ba 9 fois déjà abino ça groupe na 5e mois yaka kin na kena Lubumbashi retour na tana roya nde na bani makam ngana za na otiki santu na ekin na lali pas de loin na comme na palette na zonga ka bon tile le groupe banda tange bandi vitesse moko boye ba sentini ba comme na zokota ba fiti moko ba éviter que mutafandi boye ke à l'école mayel. Mais au moins dit que non surtout que pena mo musique au moins dit que non président vit de loin côté on a d'autres pas passer mais pour yo bandi na ye yo mto pesi idée non vie kosuka na nzonzi te sala groupe et pesa marambo mais il fallait appeler son poste ou soit yo aux la chef ya répétition to aux la chef de discipline il faut aux la poste mo parce que yo no zaki soda yo au pesa qui quand même idée au fortifier que non à sala groupe. Merci na seki makas parce que na yebaka président nga de loin zama ba leader atuna nga eloko moko na répétition na miso acteur nyonso abana nga liboto yo no comprendre po solonté olinga na to poste ni atuna nga bon na président nga na linga poste te nga na ka blessé de guerre soda makas na mbiaka pe groupe mobimba ba benga ka mbiaka presque président abi parcours nga na salle na ye mo place azala ka bi ke dengi lelo président sobe a pensaka so ba bi bana no nani a pensaka micho basamba a penser ba misu swana lelo pe so président de loin partout so ba tourner bana nini oyo oza oyo ba bagara na yo akotanga banga papa liboto batatu ba chaleur atangina si fois mobiki sibakale bana nde yango to sala fierté ya kati ya papa vidéo quoi ce que ma vieux na comprendre ma vieux que les ba action ni ba acte ni ba ne ko poser oyo ba ne ko tebino mal à l'aise on mona que non a fina bac ou soit boda ina problème na ma vieux que les avant beaucoup de l'ensemble ou tant quoi ka yende bo bani problème pour na mono tangi bato mais autant ga ma vieux que l'été qu'est-ce qui se passe au juste et là on ina sala ke et donc pousso le loko no lo bana kana bongo ke no ma vieux que les afina bato là on est pour ça la maman. Bon merci no belo moko ma vieux que na tangi ete pe na ko tangete mais na lobeli kana tang oyo on doit la méchant et marquage on sala lika moko pe na oyo et tu vois où soit voyage moko ya boya to ya boya yo ke ne to na fina to lika moko shida moko na IPN call kingu wana shida wana ngai président bina ngali boto to sa no spectacle ko ngabe spectacle bango bana so programme na bango pas chef na bango so chef de groupe na bango mais ngaza chef de groupe na yo yanga te ngaza ki acteur ya de loin na bango ti lelo ti na zalaka bo ngala ki acteur ya tout vient de diété na ki acteur ya vie de loin na ki ya mutu te ye alinga ki nyonso ye président bili boto to ke non ko jouer spectacle et community spectacle za abisi ke bo classer li boto ma vieux que la classe ngate na fanda boye et comme 15h spectacle banda 16h 15h na fanda bo appel na zo appel te ngana bitenga na soda blessé de guerre on a Rolanda président na événement mo oyo za retenite ako suspendre so bimi wana mais ngana blessé de guerre na comment pena multiple ni nezaki président liboto boyo reté point na président benga te ma vieux que na miss ma vieux que na bisa ma vieux que yo benga liboto te point oh téléphone na ko le kate tala réplique à Zobet. Ma fait que la mouvement comme Mututu allons la groupe il y a de loin allons la batiti moi ma bé ba aide moi ma bé pour ma baguerre wana et là bo la mo cité par hasard li boto lo banana po mu pena e ba voyage do fina yo ça la bois fini à part non la monde art et l'or monte que non il est entre binomi balé oh en wana bo memi on makasi bon merci moi baba kanini un leader chef na groupe azakane rigueur et les clarté tant akala na biso ba tanga kala art na kala ezaki un chef mo na fandi wono yo et tika la souci mutu mususu oyo azo jouer na groupe na yo zoe pena comme considéré quoi lelo ko mona tam su yo zo sele minene tam su yem ta ko pistonner yo yem ta ko peso tactiquement oyo kana kite na vie na o comprendre ko ngai na bana zo ba shida ngana na sala président sala publicité babi ambassadeur Antoine Gonda Mangali na kata ki centre lelo pour le groupe tout vient dédié papa vie de loin et voyager centre ville Congo central nga balala baya ebele ba président modéro presque ba artiste et tout nga na lalisa bango na telle belle vie na ki centre mais ma fait que bana kalele biso nyoso so kalele biso ayeba ki étoile na ngai babe ngana bagarre ngaya par na vie à part na groupe vie de l'air na ba artiste o azaki bagarre à part président na ngai na leka ki bango
nalekaki bango masekite nalekaki bango mais yemaka bango mona vitesse na ngabi oso na tikie a profiter le moment pas de loi yango na fina nga tsanga ba ba ite muto fina yemako leader mais otika li chef nga na siko leader na kamba et bon siko na makamunyo so bana oleka wana vidéo réaction na ezalaki ni poti lelo azaka attaché à vidéo azaka na vidéo siko vidéo remaka te ba départ nyo so ke na ba do témoigner ka témoigner ma be pona ma viokele mais ya mona ngo te poti lelo basaka na vidéo. Merci président Azach sage de loin apena de loin si apesa ko mwana ebitina parce que mona ka musika omoni mutu musoko mona likambu tamsa ayoki likambu lundi akotuna pe mutamsu samedi président de loin na se souvenir loko moko wa to répéter na gratuit na se Frida Mouch ba fait que la personne suspension indéterminée la problème ni acteur moi kotaka sika eta ke relation nga bina za pour ça na proche papa vidéo na jouer na groupe na ye nga na soka acteur wana na mimieti na base ma fait que la yo lie mbongo o lie na facha fort apesa nga suspension na zo papier na katango et comment tirer mon président ya tala président na mona na te na répétition na ba voyage mais tanga na bengue président tel premier mais le président ya ti na répétition na gasoil na camion abidi boto kende bakansi li boto di suspension abité ke lobi na mona na camion ya président na yepena na président faut comprendre des efforts et sur les kasusu to soit li kamumoko bona kati ya président zaka na ponton na pont noir biso lo tikala ka wana muselu azaka ka chef disciplinaire watu répéter na Lukando na Kasavubu ba viokele apesa nga suspension ano terrain na ba suspension ka pa ki vitesse na moko boy apesa nga suspension abi okozonga groupe ti président uta pont noir akoya ngana bi moni ngana zaka artère ya groupe otina artère ya président de loin abi tie moko ko ya fo oloba makama ti be président ya comprendre te pena jour président ya ka to yepede nzela moko akomati abi neni ke président ye to yepena nzema na président bu na expliquer président bi groupe eza nani atuma question groupe eza nani kasi eza ngaiti tanga biasa artère ya groupe te mais aza artère nanga kasi eza artère nanga iti motima e patiki saki yembala moko maveke yango na bakesese oyo ngolo amankaka ibale ngolo amanke bale amanke pe mai abina mai alongwa yango telenga naka yango bamelaka ye mais ebale alakela ye mabelo baka yo place nyoso ke to tika na te lelo munaka mama shoki okangi ngolo obimise na libanda ya mokili okosokola ina nini na mai mama shungisilanga okosokola nini na mai shoko juyo tie na njungu okulamba ina nini na mai shoko lambiye unie okomila nini mai shoko meri mai oke kusali loko wana ya shima okushuba nini mai keba mon réalisateur eza makamwa mama Sarah Kamunji ai maman eza terrible mais siko tout le bakino départ na yo ezalaki pour na vie à comportement ma vieux kele oui départ na ngai yanga tena masana ngai tatu ba Charles l'écran ndeso ya mbongo ezalaki yepa azwaki moluba na jouer ka moluba ndetika ka papa mutombo ezalaki pour na ma vieux kele parce que mona ba comportement miki le kalmone nazaki coincé na ki penati parce que la seule surprise na koloba on te mela bango siko ngai nazada papa on a seda ba nzonzingere un jour okozwa ki peka ne mission na yo lukela ngai lukae tourner question ki peka parcours na papa na formé na moi na nga on a sali za ki peka moi na nga on nga na côté nga na bandisa ki peka théâtre na zoena ndako ngambe na mema pansaka la ngabe na lelo ngabe na sala ki lela za nzonzingere so mtabongo banga te e bamona ngane na ala ta kilo na fandi boya aye ba posa de nzoka na yake mbia kana masola tactique DG aigle yango to bi papa de loin ayeba ki ponga na sala ke voice na WhatsApp na bisaka président ngana sali parcours mwana suka kole sengaka aluka nzela na ye mais kotika ngate kombo na yo maloba no pa na nga epesa nga kaka force nga soki leo na bungi na mabe po na président nga de lo na malédiction nzela nga za fermer ya okangama na sens wana quoi donc voilà mais groupe ils évolué bien. Merci, groupe évolue bien, groupe triangle d'attaque. La répétant l'intermatongé chez Mayalos, et mérite Mayalos, trésor Mayalos, on va soutenir Ngai, Gelor, mes twins, moi la limba ya solo, baby sentir, na répétera chaque lundi.
chaque lundi na Interma Tongé na le na PES TV chaque mercredi na 22h15 na jeudi na 12h vous pouvez évoluer kitoko makasi. Merci Pena. OK, donc voilà to komi vraiment ko chité, to komi vraiment na souka ya émission na biso. Papa Liboto azali marié, père de combien d'enfants? Bon, on a allé chéri na na poto à Paris na Toulouse, na professeur Toulouse, on a 2 enfants. Moi on a Liboso on a 17 ans. Le DJ Ox c'est 17 ans, jeune fille. Il est tous à la canaille, yebi ka ndenge sala kaka. Donc Babi comprenez quoi. Donc voilà, Papa Liboto sikoyo pesa message na yo na Congo Winner Télévision, opesi message na yo, opesi programme na yo, numéro na yo ya téléphone ceux qui va ba contacter yo ba ko joindre na. Merci, numéro na nga ezali 00243 89 69 080 95 00243 89 69 080 95 on a numéro na nga pena yangwana na pesi bambote na nga belé na maître CD n'est pas mort na pesi bambote na nga pa ya Roger Ndonga le conservateur na pesi bambote pa ya président Guilebet bana triangle d'attaque mobimba bino so bambote belé na pesi ceinture na nga o sutanga bana poto les amis de Papa Liboto na kati ya Dubai Gisèle Mich na Dubai na pesi pe mama si légiment pata moi sa président we rason mon mère maman na nga moko mama Clé Padre, on a dit que yo makasi OK de webe o chikenga webe bayinanga dikambutie wo Papa Liboto saridi ni balubiri maluba oh yeah oh mame oh Liboto papa dilwe bangote mais si na kuluba iloko moko etant que Papa Liboto ancien combattant blessé de guerre balbi choqué na moi si na bar asa ko tshai longo na se lobani atombola ilongo se kamoni makango ya kala na kuluba iloko moko ndundu baswani na mutali bandi quelque swana na sa ko yena komi na voyage Équateur na moni mutandundu baswani ba biso to mati kamya moko na mutu ya ndundu mutandundu na teli mutali bandi tela di bandi ye wana mutali bandi afwashe ayabi osa ko lobana ngabongo osa ko sala ngabongo mutandundu lobi sia afinge mutandundu bilio na fani so na ziaver na tela ko so changer couleur nini lokola mutandundu français ile kayi minga tanga de kola likola finge mutali bandi tunanga finge ni mama atari na se atari likolo amoni presse ko finge le sata finge kana di bana sia regardez les bandits c'était terrain naître non construire yango basili babunga na mutu wana merci maman. Donc voilà, ce qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission La réalité de l'artiste. Vous avez compris que non, on avait reçu notre star, elle s'appelle Sibino. Peut-être que mon dans La réalité de l'artiste, donc voilà, restez toujours branchés sur notre chaîne Congo Winner Télévision et puis La réalité de l'artiste pour avoir des news pareilles. Donc voilà, je dis un grand merci à ma patronne, maman Sarah Kabunji. Donc voilà, c'est pour à travers elle que vous m'avez vu ce soir ou ce matin selon heure il y a beaucoup recevoir émission Oyo et puis je dis encore un grand merci à Papa Tito Djola c'est idole nanga pena la bossa qui Papa Tito Djola ça qu'on a matata kinge bende. OK, donc je dis un grand merci à René Makondele et je dis un grand merci à Ubal de Moutamba HM et puis Dieu merci Malela Nzambe à forme et puis derrière la caméra je vois déjà notre cordon balobi yenne après Sarabiso coach Nabiso Alex Rabiso Banzela quoi. Donc ce moment ba image a bossé pour notre cordon il s'appelle déjà Zuma Tumba Mwamba babi bo bakse la kai susu papa na Moïse babi mo balambinga wazanga vraiment mbanda babi yemoko lubakango to ibima mto sala Congo Winner Télévision to ibima mto sala babi ya mwana maramu babi maramu yo esuka mama Sarah Kabunji babi bitumba yango e bandi bitumba yango bolukaki e bandi do maramango yango yo. Donc on va vraiment bosser dur, on va vous montrer de quoi nous sommes capables sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Donc abonnez-vous déjà massivement sur notre chaîne et vous ne serez pas dessus. Je salue famille Kalonga, famille Mwamba et puis je salue Trésor Tiba depuis Brazzaville. Je salue Jofis Lukoki Balobi Wazali Puisque Badjika. Donc voilà, donc restez toujours branchés et puis si je suis d'Amino, remarque Nabino Yangone et Zomatsa vraiment Moussala Nangaï. Donc Bobo Lembate, Bachem Nabino et Sananga vraiment bien. On se retrouve très prochainement. Bye.
nakulala te foto mona bango banani wana mama Sara le papa di moto olala te foto s'abonner massivement s'abonner na Congo Winner ting ting ting